Bonjour maman, bonjour, mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama Elia Nito. Na pesi bino mbote ba ebwe ba mavimpi muko wazima bandeko na ngai. Est-ce que boza bien? Bonne journée à lelo. Weekend à lelo eza ndenge nini? Lelo samedi boy. Bozo passer weekend ndenge nini na ndaku, na papa, na bana, ba mama, boni bino journée lelo eza ndenge nini? Ngai na côté na nga ça va, kimi ezali nzamba zo batela. Vraiment kimia ezali. Merci beaucoup na bandeko nyo surtout au dispositeur na bino pona kotala ba émission na biso ya préparer pour le mariage. Awa na kati émission na biso préparer pour le mariage na chaîne ya Eliane Nito TV. Na yebisa kabino toujours que émission na biso eza pona ko bebisa te kasi za kande pona ko bongisa. Moi mikolo mibale leki awa to sali vraiment ba émission ya ba sans tabou. Ba émission ya ba sans tabou ba mama na yebisi bino na zu ba retour ya ndenge na ndenge. Batu musu bazo benga na émission, batu musu na émission bazo ko benga te. Bazo benga na ndenge ya privé pona ko expliquer ngai makambo ke mama ni totala boye tale matake kitaki. Avant na kota na kati ya mozindo ba retour on nazo kina émission na ko banana na likambo ya rapport. Rapport nazo na ndeko mobali papa moko abengi po ayebisanga ke mama Elia Nito omoni ba émission zo sala mama eza vraiment kitoko makasi eza vraiment très éducatif eza vraiment ba émission moko ya bien pona esunga éducation ba édikaka toujours bana pona esunga vraiment bato bazotala mais problème oyo papa lobi oyo yaza nango boyebi ke na Elia Nito TV nde tozala kawa na yebisa bino ke ta mosusu na kokoya na émission boye mais za likambo oyo muto ayebisinga ke mama lekisela bandeko mosusu pe basa nini bayoka on apprend tous les jours pour tozwaka mayele eza likambo ya mabe eza likambo ya malamu mais bandeko bayoka papa oyo alobi boyebi mama difficulté nazala ngona kati ya ndako na mwasi na ngai eza difficulté ya kolia likambo na kolia mama eza pasi pe mawa naza mobali oyo nalingaka nazala bien servi naza mobali oyo nalingaka mwasi nanga alamba achila nga biloko kolia na sentir ke naza vraiment mobali et puis mwasi alambi a servir nga mais oyo nga mwasi pona kolamba eza mindondo oyo nga mwasi ko servir nga eza mindondo oyo nga mwasi aza mutu ya telefone alingi asolola pasende tane na kosolola eloko lekelaka ngai mama Nito komona mwasi na nga bimisi mbisi ba mama bofungola matoyi boyoka boza na kati ya émission préparer pour le mariage awezalaka émission de ya conseil na lobaka toujours na beti sete na beti na lobike ba émission oyo eza pona ko bebisa te kasi eza nde pona kobongisa mama Elia Nito komona mwasi bimisi penza mbisi ama bimisi penza malangwa na kati ya frigo to na kati ya congélateur achango wana ke akolamba mama soko asa koteli téléphone soko akoteli ba théâtre soko akoteli ba émission mama Nito biloko ekovanda wana titi okomona mbisi pe polaka te mbisi epoli akoko bimisa soso boya bimisi soso na congélateur ache wana po alamba ekovande vande tango amona kakolamba na eta kamata zo soso na congélateur bino boyebi bien ke ba biloko toliaka na mboko ya poto oyo eza biloko ya kobimisa te na congélateur ese lembi ozongisa lisusu te ekobomba malisusu soki neti olambi yango bimisi yango olambi wana kokobomba mais kobimisa décongelé o recongelé epesaka ba maladie na nzoto za malamu te bandeko na ngai ndeko na biso ya mobali totaka ba part ya chose totalaka biso nyonso tosala makambo ka pona intérêt na biso basi te totalaka pe intérêt ya mibali mwasi obengami mwasi ya libala alobi ke mama okozana posa kolia mfumbwa ndenge nga na tie mfumbwa na sani boye mama lambelanga ta mfumbwa ezo ata ebele na olamba la ngame zelaka mkona uzata na kolamba mkona uzata na kolamba mavandi na ndako avandeli ba théâtre ayi ba site nyonso tiaka ba théâtre nyonso soko alongona ba site ya théâtre akoti na ba émission polémique akoto balobaki ba publiaki ba kangi donc tango kobenga baninga bandi ko solola otaki théâtre wana te mona théâtre wana te actrice wana ye penza azana mobali mwaza na mbongo omondenga alataka te akongo ya poto pamba tanenga alataka bo mususu na otaki sapata wana donc na yebisio mama ekiri ya basi oyo bazalaka ke babenganaka na téléphone po basololaka makambo ya théâtre makambo bateki na théâtre babandi ko développer pe bango na ndenge na bango makambo bateli na ba émission bakobenga na babandi ko développer na ndenge na bango alors mama na yebisi yo ke mama Nito eza pasi penze za pe mawa oza na mwasi na ndako moza lokola oza na mwasi na ndako te mama ndenge na yebisa ba mama o bazotala ngai boye ndenge bosali ba émission bolobi ke sexe kanga mobali ba mama ce n'est pas tous les mibali sexe nde kanga bango non
mobali mosusu aza kolia ya kitoko mwasi soki aza kopesa respect mwasi soki aza kolambela kitoko mobali azolia bien sexe ezoya na deuxième position oui mobali mosusu akozalaka ye nde sexe eza na première position mibali baza ndenge moko te oui mibali balinga sexe mais c'est pas tout le monde atiaka accent na ye na sexe mama kolia nanga eza pasi na ndako nanga moko naza mobali oyo teke o ndenge kabola na poto mobali afuta ndako mwasi asomba biloko ya kolia te mama nga nasombaka biloko ya kolia na koza pe bona lekini exotique nasombi penza biloko ya kolia na ye nango natikelaka charge wana na mwasi na ngaka te nasombaka biloko ya kolia mama na ye nango na ndako me balamba ngo totala ti alamba pe biloko yango totala ti kolamba biloko pasi mama kolamba pasi mwasi alingaka kolamba te ya solo penza botelemeli makambo ya sexe eza mabe te eza malamu me mama Eliane botelemela pe nano bopesa pe na conseil na makambo ya kolamba na yokaki olobaki lobi kolamba pe osalaki bien osolevaki pe point ya makambo ya kolamba na yango bamama bofongola matoi boyokanga s'il vous plaît bamama na ngai nakanisi ntango tokosala sans tabou nazoyebisa bino ke ozolinga osepela na nzoto na lieu sacré mais linga oliesa papa malamu papa lia pe kitoko po ye pe azala na force azala na courage makasi ya kosala pe mosala ne parce que mosala o ba papa basalaka oyo ya kosepelisa mama esengaka ba énergie ebele mama ozotala nga ndeko na ngai ya mwasi ozotala ngai kolamba oyo eza très important soki otali malamu mibali na ntango akala akotika ata musu mama aza na négligence ya kolamba ake kolinga mwasi mo na libanda po na nini deuxième bureau alengelaka mobali na nyonso deuxième bureau alengelaka libumu ya mobali deuxième bureau so mobali aye azolenga kaka mobali aye il faut boy akosala bilubu deuxième bureau akolamba mfumba boy na mopanzi kuna lambi mbisi ya mai ngolo mpanzi alambi monganza na mopanzi alambi fumé na mopanzi alambi makayabo pona nini pona attirer mobali mayele ya mobali nyonso kinde pa na ye mutu nyonso mobali esala nini ezonge pa na ye rôle wana eza ya ba deuxième bureau soko asisi kolesa mobali bien boye na mesa tango akota suna lieu sacré ake koniku na lisusu yango bomonaka ke mobali soki ake kolinga libanda ezaka très très dangereux soki mobali alingi libanda à moins que azwa mwasi oyo aza faible na nyonso par rapport na yo mobali na yo akozonga mais soki mobali azwi mwasi oyo aza plus forte que yo na nyonso mama ekomaka pasi okobanda kolelaki babotolinga mobali kobotolo mobali ta mosusu eza na négligence ya yo moko yango babotolo mobali po mobali ntango ake komeka libanda ayoki source kitoko balambele kitoko bapesi ye respect mpe baservir ye basisi koservir ye bamime na lieu sacré bayembi ye na micro kabo yokaki nde bandeko balobaki wana lobi mama akobosa na ote ndenge nini na yango deuxième mama ekoyebisa bino bamama na nga boyeba kosokipe na mibali na bino malamu boyeba kolambela mibali na bino malamu fumba oyo bomoni kisalaki ndeke oyo bomoni oyo kisalaki ndeki na mfumba oyo bomoni na tomate oyo bomoni na oyo nsafu bomoni mama nakosa bino te anayebisa bino na kombo ya Nzambe na kombo ya Yesu nango ba oyo bomoni naza kolobela bino na chili boko likona kombo ya Yesu na mipanzo ngai na sombi yango te bandeko na yebisi bino banda tongo tani na bimi te mon amoureux de Marie moto abimaki bandeko na ngai na mona kaka ye na sachet azwi sa kwana atie likola mesa na fungoli boy na moni nguba mai na fungoli koto na moni fumbwa na tala boy embadi kisalaki ndeki na tala tomate mbuma na tala safu matungula batukuteki nango ya sachet mobimba na tala boye bakotisi ache wana elakisi ke ndenge na che biloko wana naza na posa nango sa nini olambela ngai na yango nalakisi bino ngo zana no mobesu na sima bokomona yango tango na kosala nini na kolamba yango na profiter na coup de fil ya papa wana tango ye na bite na swana ba mama moni papa ki kosoma ngo ba ngai te donc azana posa yango ba nini ya mai yango sombi yango mais akoli yango boite ngai pe na tali bonga bi yo lingo changa bi akochanga pe bibongo te nga pe na zobima na oke na Carrefour na oke sombela ele frais
na osomba linyoko pona Carrefour eza déjà na kosomba les frais na sombi linyoko na yesu ko na vandi na teti nguba na teti nguba na teti nguba ta na koteta nguba na zupe manyoko na nga na kati bien na zupe les frais na nga na tchela verre na kamati bien na tchela na plateau na wana na kopesa yango lobi dimanche po dimanche botango avandi na ndako a relaxer na ye tango pe na osana na relaxer bino akozala vandi na ndako a relaxer lokola ko relaxer avandi na ndako biloko na kopesa yango wana mama yebaka koyeba pose ya mobali ne wana baki mutu fo étudier mobali yanga lelo ye moko mutu nazo kopesa bino nzambe alora kanda apesa biso pe mabomo ye moko mutu asombi biloko mukongote botala mukongo embadi asombi mfumbwa asombi kisalaki ndeki kaka kisalaki ndeko bomo ponga na lera ngote biloko ya mungu ngala na muluba biso baluba biloko ya mungu boye ekokana ngote banda bomwana na mesana ba biloko ya mungu wana te kisalaki ndeko na soki na lie na osanza pona mungu na kokango te epai ntsafu asombi na tomate ya mbuma kitoko abike mwasi na ngali ngolamba tomate ya mbuma na tomate ya mbuma yango wana asombi complet même nini bozela même nguba ya kochana kati ya nini asombi nguba yango wana asombi na bwata nguba asombi na bakotisi bandeko nanga elakisi ke mobali aza na posa ya kolia boye aya pose ka wana alobi eloko te menga moko na bia aza na posa biloko na sa nini na lambela ye do nazokende kolamba yango ba mama bokomona pesi pona kolamba bole nde na kolamba na kochembisa okaokate ye pe lokwa azaka pena mutambisa okaokate donc kotisi okanda asombi yango boye ndenge na osokola kitoko ndenge na olamba na kati ya mfumbwa na kozwa safu na ye na baboli yalingana ne kwanga te na baboli safu na selese muli kitoko mokesela kindeke na mupanzi papa sa nini papa lia na kobima ke somba nde na bisibino linyoko na ba les frères na ngai pona na pesa ye kotonga santé ya papa eza important mama nyoso za négligence ndeko nanga longola négligence na kati ya bomo ya libala il faut ko embellir ngo monde baba kamosa za fleur faut ko sopela mwasi mai libala eza pareil libala faut ko sopela kango mai il faut ko embellir libala na yo il faut ko embellir mama telle ka fréquentation na yo soko za na moto a négliger ka libala mama ki maye lo bane okomema nganzela ya mabe ki maye soko za na moto a lengela ka libala zala na ye oyebike ngapa na za mwasa libala ye pa za mwasa libala tala ndenge modela alengela ka libala na ye esunga yo posa nini olengela libala na yo mama libala ba négliger keza libala oyo yo lingi te soko lingi libala wana te okoki na ko négliger yango problème ezate mais soko lingi libala na yo okoki ko négliger yango te ezaka soni mingi mwasa banda ko baki ba botolanga mobali to bala so inde bazana ba botola ye mobali ko botola ye mobali ezaka kisi te bandeko eza makambo bozo mona oyo makambo kolia mobali ezaka na posa ba servir ye chabloko na mesa benga ye papa ya kolia soki pe mobali bandi kolia ko banda ko sambisa ete yo boya yo te tika ya lia bien vanda tana mopanzi sala loko komi deuxième bureau mobali na yo tango lambeli ba yebisa kabino ba deuxième bureau bazanga mabala boka seza kisi ayebi ke mwasi oyo azana mobali ngafona sala boy mibali pe balanda baloko ambisi na kotema ezochola ayebi ke mobali oyo ana mwasi pona zoyer il faut na sala boy faut na sa technique boy faut na sa technique siko yo pe mets-toi dans la peau ya mwasi oyo azali ya makangu mitia na peau ya mwasi aza ça dépend pour gagner bien motema mobile na yo soki mutaza na langage ya koloba ke yi mobile atosele nyoso akende kaka mama lovunu ça dépend mobile azulia na mesa kitoko po eza basi mosusu kolamba ba ebite eza lokuta te basi mosusu babina ba kolamba te bakipaka na ba mamba kolamba te azane kutukuna te mamba kolamba aza kuna takipa yango te mais yeba ke libala eza libomo na loketo na mbeto nyoso mibale wana ça va de pair soki mobala kota na biloko wana nyoso mibale ya bomona ki mobala alela mwasi na ye oui mwasi ofuza kacha mobale ona kisi kasi kisi ya mwana ti azolese kitoko na mesa azolese kitoko na mbeto kisi ya libala yango wana kisi mama eza na kokende pa yanganga te lokuta kisi ya libala mwana mobale alinga mwasi azala tensionné mwasi aza kosokipe ne malao mobali alinga mwasi ya monoko te mwasi afingaka mobali mwasi oyo azala makambo mabe mobali alingaka te mobali alingaka mwasi aza na soumission mwasi azolekisa koza mobali nazotika na place na yo mobali alingaka te mwasi azaka monoko molai mobali alingaka bongo te
mobali nga mwasi aza komikitisa azoza place na yake mobali alingaka ndenge wana yango eloko esaka bato baganye mapala. Témoignage jeune femme moko abengi nga apesi nga na yebisa bino yango abina nga mama Elia nitu nakokai kobenga lobi te mpo nazalaki na bapaya. Ndeko mwasi oyo alekaki alobi ke aliaka ti na potapoti mama yango epesanga libala oyo na kati oyo nayebisa bino kaka ntango tokoza na live oyo aza mato ya koyoka ayoka oyo aza motema kondima ndima oyo aza mposa kobongisa libala ala na mateya ya mama Elia ne nitu biloko yango na kisibino mobeso na ozokende kolamba yango po papa moto asombi biloko nasa nini asepela. Est-ce que nga lela makanisi na nga nakanisi ke nalambela papa mfumbwa? Never. Nakanisi leke mama mfumbwa te me ye moko lokola kiposa ya mfumbwa ake ya sombi aye nango achie wana. Alors nga nakolakisa ke papa obala mwasi ya mayele mwasi ya bwanya mwasi ayebi kozwa soin na yo nazokende kolambela biloko ne ali yango kaka na poko ya ele lelo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalisa kumuna. Nzamba nubeshene bana betu. Bon, c'est gros bisous. Bon week-end. Je vous aime beaucoup. Beau liker émission. Beau partager émission. Beau aimer. Beau partager. Oza makambo mutu ya makambo ya malunga. Pona ba vie na bino. Je vous aime beaucoup. Bye bye.